mbote na biso nyonso bilenge ya bwanya ba mama ya bwanya pe ba papa ya bwanya tolikati na lisolo bongiseli biso journée kitoko oyo tokoki kobima tobima mwa moke tobima na cadre ya propre na cadre ya kitoko boye tobima toya kopesana toli tope ba conseil okomaka kanda na bana po bima susu te relaxaka te tika bana basala eloko te yo nde mutu ozo relaxer te ba stress eleki toya mwa moke kose défouler awa na cadre kitoko ya all day in na date ya le 13 mai kutani biso nyonso awa tosolola live topesa na batoli topesa na baconseil live obengi biso oconfirme place na yo parce que ba place etikali moke bandeko bazobenga bazali ebele na journée kitoko oyo bongiseli biso ebongo droit d'entrée tunanga combien ya ofele tolikati na lisolo afuteli biso po stress eleki le 13 juin okuta biso si tokenda donc avant te après te le 13 mai wana lisolo ezala ya biso batoli tope baconseil ekozala ya bino miko ekozala ya yo tolingi toyoka yo live opesa conseil na bilenge na bapapa na bamama na bana vraiment toédike masse kolona bomoi pambola bino tokutani na le 13 mai